États-Unis. Aux ndeko non na Canada, des pays, France bobo mabango te kuna pasi na pasi. Kuna vraiment kosimba bato France te. Des pays wana. Soki ka obengi ndeko na yo, osenge mbongo, aboyi, kendo selekisi bwakele mbasu. Pona des pays wana, salaire a muke otozwaka na ba des pays wana eza $5,000. $5,000. Soki azwaka $5,000 te akosi yo. Soki osenge mbongo atindi yo $100, zwa $100 wana. Ke nango epa nganga. D'accord? Babwakele maladi asimbaka esu mbongo. Tome maboko ne vimba po azokosa yo. Na Canada, États-Unis to na falanga. Canada, États-Unis to na falanga. Ndeko no nyonso aza na États-Unis na Canada. Pato bo tshela nga ba kera e komi ko signaler live ni bo yiba lo ba vérité batute. Bandoki boko saka bandeko na bino Afrique. Bandoki bakabaka te. Na ko continuer te so bo tshela nga ba kera te bo tshela nga ba kera po ba signaler live te bandoki oyo. Ko saka bandeko na bino lokwa ki ndoki moko boy. Bozo yoka bandeko na bino o bazaka na poto. Muke otoganya bana Congo boyoka biso bien. Muke otoganya ba boxer na ye. Na sombeli ba jeans na ye. Na sombi ba polo. Donc biloko nyonso na tindi mobile nanga kole salinga $9,000. 9,000. Et na futi sous DHL. Pona linga ke na poste te. Eko bunga. Pose biloko a cher eza en kati. Na futi DHL ya $1,000. Donc $10,000 esalinga pona sela mobile nanga koli na tindela ye. C'est quoi ta yo moko soko cousine azoka nazo sela mobali ba cadeau a bongo. Ye nazo pese mbongo te. Ako sala kaka zuwa te ya. Ouais ça dit comment il y a grave. Hein? Soki boye linga ndeko nanga. Yo na tumi no grande sœur na linga na yebi ba grande sœur te na yebi ete. Famille na biso to bonga biso nyonso. Ba cousine nanga bazaka bien. To dépendant na moté cousine so moni cousine ko ba makam nanga. Donc afin ta na fin fo azana mbongo ta za ko tula. Azana fa Oto to linga ngo makasi to koma pe. Melo mo na remarka batonto na banda ou ta poto so ba ya Afrique. O banda c'est la ba bébé na bango ba koli, ba mbongo ba manigram air nyonso ba western. Depuis to koma poto to mona bango lisuta. Bokenda pio. Bo se manifester ko to mona bino lisuta depuis to koma poto. Ba fi bwana Afrique bo profiter hein. Bo lia penza kitoko. Po se bo komia. To komi bison sonde mo yaya. Mbongo e mona na ngo lisute. Yo koti kayu, ye pa koti kayu. Donc mon homme t'a géré avec quoi. Bandeko nanga boza bien. Nga pe naza bien na ngolo nzambe. Nenge na pesa kaka moi conseil moi moké. Balobaka bolamu epolate. Mais un monga tia tembene loko. Bolamu epolate. Siko eloko elekelanga bozalaka ba camarades. Boumela na ki amitié na bino. Mais au moins, moninga sali moi mbeba moya muke. Obosani. Hein? Obosani ba bienfait nyonso ya moninga. Siko to sala bongo pona nini. Moi sinanga bazana des bonhommes. Nga bina biso nozo bana des bonhommes. Batata moi sa biso batikala kuna. Maman talika que non classe et tout ngana Maria transport au kokate. Yel que ça en la 15e rue. C'est la 15e rue en face il y a ici il y a ba mèche. Botu na ba cordon na mino botu na kuna yel ka ba oyebisa bino. Donc ezale wana. Maman talika obité biso mbalenga Maria osala droit na ILK, ngana osala informatique na ILK. D'ailleurs Minerva tanga na futa ezaki na $551 na ILK tilelo. $1 wana esila raté. Au futa $1,000 faut futa $1,001. Un wana na ba raté sur la randeni. Donc on a tangi kuna, oui. Ah ouais. On a marre il y a $551 na ILK. Ils ont coûté déjà plus transport. Neto qui est pas totalement simple. Il n'y a pas oncle limité.
nga na kepa tata mwasi na nde bonhomme tant tokomi na ye na patante nde tovivre le tozo capter quoi. À partir de Kin, hein, le PDG casse au Pelele, à partir de Tchangou, Basso très kitoko. Babia Shoka Ndongoro, Babia Shokoro, Ndongoro, Babia Shokoro, Ndonga, Yebika Maso kitoko, Babia Shokoro, Ndonga. Bonjour Babia. Bonjour, na sepeli pe na Ndongoro, il y a vrai combo. Loyenge na loyenge kaka. Regarde, s'il vous plaît bande konanga, au même kamongo to mo na Canada. Ezan bateau ba ya Canada, ba ça les locaux na vie, s'il vous plaît. Une personne comme Herman, il passe tout son temps dans les réseaux sociaux et pourtant Tawana a 12 heures na live tous les jours. Tawana a olé qui sont na live. On sait combien de dollars na mboka oyo. Combien de dollars olé qui saka tano boy na live. Il y a des gens qui n'aiment pas l'argent hein. Ngana linga mbongo mais je vois qu'il y a des gens au ba linga mbongo te. O menga di na ofa nanda ku boy na kokate. Na kokate parce que na yebi mbongo. Na ebindi baluka mbongo na okokati kufana ndi na ufana ndakube na mona nesinga na vie na nga pe na vie ya basi te non pe na mona na mwasi na basi mibale ya liboso savon ya mibale femme de nuit neti savon so na boutique so 1000 ekoki ya 600 fois so ko mais ozwa ta na o point bon retour fulu ndenge swaka olela Anna Sophie, ngana maman analyse pour tout le monde. Place où pour Anna Sophie, ma soeur Anna Sophie. Moi c'est mondele, il faut yebani nyolingi na vie, kozaka goy te. Kozaka trop palente non. Anna, ozo kende 3 ans, voire même 4 ans na libala wana. Tu sais pas conduire pourquoi? Ozo na permis de conduire te pourquoi? Ozo na permis te pour na nini? Oza analyse na yo, oza ko finga te. Pourquoi ozo na permis te? Anna kende koyekola kokumba fo yokumba ka mutuka koma yo zana mundele na ndako ozana mobali mundele yo zora transport ozora autobus ozana mobali na ndako basi ozara na mibali na ndako bozora ba autobus bosaka ndenge nini mibali yango balingaka bino te mobali fo a motiver ke kokumba esaka pe bien papa fa na pembeni ozokumba ye kanga ona mutunu nazo bomisa mama na yo pona kindoki olobi na lia bandeko nanga na kokolia mama bino te nazo tinda basase ba place afandaka nazo boma ye donc yo préparaka da matanga mama pona boma ye nazo boma mama bino na pouvoir wana na mbongo na mama député non Fania sali bongo te Fania lobi yoka ndeko soi-disant biso suto zaka awa ndeko na salima be tu vas dire quoi non kokangisa ndeko na ngate bokende malembe mutu mo alingela mutu prison te oyebino pe ke prison poto ezaka nango te pa kokangisa ngate okangisa sur base de quoi ani na lelisi na lalisi déjà oh Mervin la raté nga mutu ko le sanga na TikTok azate pa kotikala kozala te yoka ba parole à Fanny kangisa est vraiment eleki Jisu muna ndeko alo baba kangisa ndeko na ye atakutu ndeko na zandoki atakutu ndeko na zanani atakutu ndeko na tok atekaka drogue jamais kokelo baki opesa mutu accès oui kangisa ye eleki tolembiye elle a commencé à raconter l'histoire même ba histoire ya maman nanga ce qui n'est pas vrai pourquoi oluka ba choka pauvre maman nanga est-ce que naïb sabino te kenga na orpheline heureusement na lobana bino nyostou je suis orpheline naïb sabino te ke papa nanga kenanga wapi na bo maman na o nazo boma ye pona kindoki na boma ki maman nanga nazo mona na oti kotala maman na kindoki nanga na moni yete maman na ebite soki pas en kindoki poto mona nite mais lokola physique eza soki ba ke ko chube mbeli ubi ba beti lisasi ya akende mba moko kufa wana eko ratete ya wana to sambela ka soki ba chombeli ko kota mama no kanda komi koko bona so munoko mwana musalo akenda classe nazo boma ye Fanny lobby histoire na yo na boyi te ozi remplaçant na boyi te ozi muto alekinga est-ce que ko supporter lokola nga est-ce que ko recharge na yo lokola nga c'est la différence wana au mona kinga na zaki important na bandenge na ngai. Voilà, en direct de la Belgique, Nazo Yoga Yoga, Nazo Monarien.
Ah, Seigneur. Voilà, ça c'est ma nouvelle résidence. Ratia Bella. Il n'y a pas beaucoup à dire. Tôt ou tard. Congo Soko est Vandi, Maramba Congo est Vandi. Le plus riche à tous les musiciens. Il y a les bosseuses à Taboulay. Comprendre? Parce qu'il y a un nombre de chansons qui battent tout. Deuxième plus riche, c'est Kofi Olomide. Comprendre? Parce que ça a un album, il y a succès qu'on les a battu tout. Comprendre? Troisième musicien le plus riche, il y a musique à Congo. Et aux albums, qui a dit parce que Bandé Moné Kati sa ba frontière partout ba yo karaye. Basé belé ba osana ba lara danger. Papa bi ke inosibi ya komi na lar na cop mususu te ka ndole. Oso ke na ba streaming ba Spotify, ba Amazon, ba na te kaka danser. A te kaka grave. Vous comprenez? Neti Wenge ozwa chance lelo premier musicien ya clan Wenge. Premier musicien chanteur ya clan Wenge. Oza organisé na ba plateforme tout à téléchargement, ba makambu tout, ya ba réseaux sociaux héritiers. On monte le nombre de vocabulaire ba te baksa mi lisusu. Mervin, j'espère que ça bien. Yokanga bien pour mon nom yoka. Et je t'autorise à rejoindre voice nanga obimisango sur les réseaux et au salelanga ta 10 000 live. Non répondre te mena yo taliso qui tu es en fait na privé. Pendant un temps on s'en est sous débat na réseau parce que yo peut-être les gens te traitent folle, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle, tu es normal, mais tu es une envoyée spéciale du diable. Yo nzamba diable atinda yo na réseaux sociaux et j'ordonne tout le puissance maléfique na conversation ou na voice ou non sala. Je t'ordonne na combo na Jésus Christ de Nazareth. Toi, tu as un esprit que diable a mis en toi de prendre possession et pouvoir et esprit à bateau. Et moi, laisse-moi te dire que n'a un pouvoir moko très élevé. Bando nanga, nefseblo nana matière, nazaki kozela, matanga bajema kokonzo ni bakunda. Et bongo, na ya na sa live na apesa bino ba matière on aza nango contre Mervin. Et quand musingai na moni ba vidéo moko esekile na TikTok awa Mervin a fingi Yani a touché personnalité ya Yani ya moni et c'est pelisingate Yani on a tina simananga bandeko aza ba sœur na biso to ba bembanyo ke sila somote à 8 ans on a mikongati na beti pena parcours na ngota na mikonga pou le long a futé na kuna limité mikonga eda et papa parents na biso on a mikonga na beti parcours na baba dara et tout. Alors chère maman, cher papa, chère fille, chère petite sœur, cher petit frère, boyebi nga koloba ko déjà boyebi ke na lobaka useka boyebi ke na demaraka na ko ofanta susu 14 000 personnes boye un jour pona lobela pona na moni solo bo finga ngate à part ka likolo o bono finga o minu pe na ki usala za mbongo na après live au bona ozata contribution à $10 000 $20 000 donc ça mine ce qu'on a moni solo bo finga ngati donc na mutu sko amicha na carré na ye. Bon bandeko bomoni Fanny yeyo Facebook azolakisa na yebi so a créer Facebook te Fanny yo na numéro ya téléphone auto sola nga na yebi na nga te mi yebi se pa na nga bomoni lobi ni na komela kiye yango yo Fanny opesa ki nga défi ko koma te ba pétition non yaka ko sopa biloko ba vérité à Mervin mwana mbwai mbwara musola masuba imbécile mama boto aza il est très candé tuyo hein bana bakoli na vie a pasi mwana o papa wangana maman azaki mwana musala bonne akinata na bonne de l'école te aboti o mwana bat mwana makangu o papa kuta biso ayebi to Fanny devoir à domicile yela biso
photo de famille na bino mwana mbwani ya matufi mavi lobi nano na live nga na clôturer lobi to la 30 émission yo elombe ko banga mutu pour to ba to banga mutu te nga na bangi te nga pa pekisa me na boy na sali pour checking en défi nga na longi yo ko sukisa nga na TikTok mama député yo ko sukisa nga na nini tele mwana zo fana na ndako poa na mobile no na poster awa tele longi ya mobile na onda za tina te tele yo moko mwasi tina te ma vie yako yo telo kwa salito aboti bana tata aboti bana 10 na 7 tata ndumba mon pono tela mono bando lali na 5 dollars tela mono koli ayebi affection papa te ayebi papa na eto kanga mabiso ba bondonga to yebi ote bondonga yo bondonga ni na yebi na bondonga danya yebi yo zoba nyama mwana mbwa mwana makangu mwana moko azanga adresse ba parents yo kokima te ya na ngena suki so lobby mais non suki so lobby te ya fona ça no une semaine tension là-bas ça va Fanny tension là-bas ça va mulongoli ba niezo ba nyama zo fana o fana mobile mais bo fana ndako kotika momoni salon moni cuisine okenda poto 15 ans nzela makolo ndambo zui makolo fa ko kufa ka ata kuna na mais pona kufa kite o Fanny pona kufa kite biloko yo bimisi na mokita bibola bana no bimisi na mokili bana bakomi ko sente bango kuna na kin mama ko mobile ya peki mobile na zoba ekizengi ya makako ya peki so bengisa bana na poto bana bakomi ko souffrir na Congo kuna yo tshwa binoko na socio awa yo réseau eza ngande na dirigeant loko ebanki na zo ebanisa ko kima te to zela yo zoba nyama mwana mbwa nani ba salama akeli ya nge Nafani Nafani salama akeli ya Chris na lami ya Chris na lami sen ama ni sale baba ni sale ki jongo baba ni dobe amesema kishika sa ouais manique pongia ba bébé manique ouais papa omoni mimi nanga sikela kitoko kitoko ok oyebisanga nyo poni basa somino nga ndenge bana mama bitu yoso batamus poni na âge na 11 minutes comme pour le ben c'est ça tikala ka bongo bon c'est lorsqu'on va dentier après so ba menyo c'est long ouais on est la fierté non on va écouter combien on a eu ça quand on a kende 10 000 dollars ya et kitoko non et ça l'ina bien il est bien ok bakamana bando lukao wani ko ba mono kala bakamana zawapi no start we think it was start la TikTok oh et si bandé déjà bon bandeko tout ça qui live ba ko ta live belete bozo komelanga na ba privé bozo benganga Mervin grande sœur Mervin boyna boy eza nani nazo tuna bino kombo grande sœur o grande sœur a lobby soko meki na akoya na ba vérité sikona lobani pour grande sœur na ba vérité na bi même pas kombo na et ça peut-être jaloux car ya bana quartier ponga cousine nanga a okobima na réseaux sociaux te ozo mona soit bimi na réseaux sociaux donc je comprends pas soit zanani ani zoba yo bon sali ke dans la vidéo no a 10 boti de andi message oyo ani ke na plenty na suka na ba vidéo no zo finganga ke na bota na papa nanga ke na sala boy ke na saboy tout eza mais yo ani mbongo pasi ya voko kozoa no continue on mama dota bongisa misu na Congo oh Mervin Okimi non il y a la deuxième partie donc
grande sœur wana soi-disant nayebisaka bino nga babotanga nga moko nana baleki na nga na nsima nazalaka na yaya liboso te nga nde yaya liboso. Donc la grande sœur, je te connais pas. So nebe kombo na quand même na tanga kombo na po na fingo po ebisinga selon ba ninde batinga na finga oyena ba vérité. Grande sœur so pas malé wa toleka eloko ni okoya na ba bayebiti. Hein? Siko grande sœur to zata ba voice to so la raté. So bobo yebiga to so la ga. Ata voice ezate. Hein? Ata voice ezate. Eloko moko ezate. Kaka numéro na o munyo sto yebi. Et ba grande sœur ba soma suba boy vraiment, hein? Au mona bozo nyokoma peut-être azana na Congo kuna zonyo koma pasi azomona nga na osomba mobile mutuka $100,000 azomona nga na osela mobile na nga makambo ebele fais la enquête, hein? Grande sœur yaka osala 30 émissions soko pesi biso kombo to kofinga yo soko pesi kombo na ko se renseigner pour yena ba soki za grande sœur nini après na ko kolongola défi wana ko finga yo poto ba vérité à Mervin Bondonga moi ingénieur muta aibi mabelete nga na kola na karo na kola kakala karo Mervin mino pepe. Bon, deuxième partie, hein. Victoire. Y'a pas YouTube à la TikTok te. Anya Leli. La Leli si beaucoup. Ani au béton armé. Au finga kanga. Au lobara bêtise. Tellement qu'il n'a pas que ça n'a pas été et ça n'a pas été dans les raté na funda raté. Mais on a bêti au bord. Oh et kangami pour éviter que ça lango. Au salango. Hein? Eh. Oh, c'est qui c'est ça? Et puis tu viens mentir aux gens, ok, pour au Mervin, donc il y a la police et tout. Eh, ya. Qu'est-ce que tu as souka, hein? Qu'on s'arrête, il faut qu'il y ait tina souka. Faut qu'il y ait tina souka. Il faut qu'il y ait tina souka. Nandozo menacenga de mort. Soki na zui mwana wana na kolongole mwana na libongo na koboma ozloba na adresse nanga babiloko bongo nyonso eza yaya kobanga te to prête. Je suis prête to kende akokosa bato awa bato bando komelanga senga kaka ni ngana ke senga zoba ni pardon nga mama député bino boye ba ngate boye ba ngate au mille esprit. Au mille esprit. Et P. Hein? Il y a grande sœur. Naïbi ko grande sœur. Grande sœur. Est-ce que Moutambongo a grande sœur? Moutambongo ba grande sœur ba comme ba petite sœur nae. Azanani boluka ye bolukela ngai boyebise azonga pesa biso kombo Mervin alobi alingi défi wana. Po lo nia ko lo bana lo bati na TikTok nga vi nga nyoso boy bobi kinazaka mwana ya Benjamin Bondonga ingénieur. Bobi kina sombe mobile mutuka $100,000 na sombi mobile mutuka $100,000. Bobi kina obengisa 14 personnes. Bobi kina na 3 parcelles. Ni nyango boyebite. Boyebisanga. Boy, ça fait grande sœur, hein? Ay, attends, un message, to komana. To eba eko, faut te ba identité. Yo ko tchanga na défi na identité noté. Yela biso identité Mervin na ko ya koloba. Oh, bo lukaye kuna bande ko. Bo ke ko lukaye ba abonné na nga. Bo lukela nga ye aya koloba. Ebe bakaka. Elo li équipe saka TikTok. Nga na bisa bino pona kima TikTok fo bo saki el baboyanga. Soki el baboyinga te nazana bino ati na ti. Bye bye. Bandeko. Nane sengo makasi na bisa bino non. La fille o aikyo do makam na réseaux sociaux na yebiete. Lelo na fandika bwa komelinga na Facebook apesinga kombo nae vike na yeba kete na meki kotuna ba yebisinga vinae zukanda fimoko komo ni Fanny a fimoko abota 10 bana na 7 papa mama na bango azaka mwana musala ya ndeko na biso ya papa kulutu na biso donc ba betelinga histoire ne lobi posanga na live te nazo tshila mino pe lien ya compte nanga o tozo yindi sa réseaux sociaux lobi
awa bokende kuna pe na kosala live kuna nolakisa bino photo ya Fanny ndenge aza ya kokuba aza ya kokemba mais a retenir kaka bota 10 bana na 7 papa et puis bana ngo nyonso batika na Congo histoire eza mulai afandaka nzuka nde na France ozomona jalousie bayango balobaka même des gens de ta propre famille ba okoma pe ba yini na bangunda na yo yango ozomona donc elle est jalouse parce que fanda na poto moko ya mabe pa nzela makolo siko tonga na toucha que ça ka passe place wana siko na yebi te faka tu na ngaleki na nga osala ndenya bidoko bongo nga na fongola o ba masolo Fanny na ebisa ko so na ebio na ko ya ngayo na lobby déjà Fanny live no eza lobby Fanny siko ebisa ki olakaki biso 30 émissions d'accord nga dans ce local live lobby après sinon que no musika te na fulio ko ya pe na numéro de téléphone te ko benga ni na numéro de téléphone te yaka pe na compte pe na esina pesio makambo na roselo live lobby et puis na clôturer pour na bébé faut na battre la bébé mais lobby za live na yo na clôturer yo ato ko sala 100 émissions et talingate yaka siko na ba vérité en tozelo Fanny Fanny moi na mboa lobby bozanga te tozale belé lobby. Donc, on a déjà un message pour nos Fanny. Mouta pe ki sote ya foya. Yo prometa ki biso. Non. Mouta pe ki sa ote. Tu nous as promis. Que Mervin so ka lobi nanga. Pour na eba ki ote. Na ki ko se renseigner. Biso to abana moto kola tellement kana makaro. Na via bien. Papa nanga zaki international. Na Nations Unies. Tokola tellement bien, tobi na biso la famille te. Tokola na papa na maman na biso. Fanny oloba ki soki aye na koya, Fanny na ye na prête. Prêta. Na lobby déjà. Tozela yo. Osopa matière, osopa ba vérité. Na mona bonne vie. Na ebi mon belete, c'est quoi mon belé? C'est quoi ngaba? Pande ko bisanga na vérité. Tu auras conscience na âge ni ndeti papa na âge a komi surtout ne makamune à 5 ans tant on a âge à 5 ans oye baté tant ozo à l'âge au bossa na ba événement passé ngande singa na âge à 5 ans de na za ba souvenir à mikem ki na comment komi ba na âge à 5 ans pour moi na âge il y a 0 mois na 4 ans na bébé même na ba école batangi sa biso et nga na 50 ans na botami na kuti bonne vie na kuti to pa mobimba karo na kuti bazoka biso na voiture ba memi biso ba ekozongisa biso to ebi mabele te siko cousine oyo kutu mama na ye azaki nde mwana musala ya papa kulutu na biso to yebi na famille te na pesi devoir Fanny faut kolongola devoir lobby live no eza faut kolongola devoir ebisa biso Fanny photo de famille tant ba bima ki na maternité photo o maman na papa na o bazaki na bolingo to mona ngo papa kutu na biso kanda zaki mobali bonga ke kolongwela mama no ya bolé wana caleçon apesa semence mwana lokwa yo ya mabe bongo na ndeni to boti mama bato sunoli bongo na kini kuna mwana mbwa Fanny mwana mbwa na ebisio Fanny nga na osa mama no mabe nga na osa mama no mabe na Congo na epesa fandaka ebola mama no sale mabe o Mervin kombeka kate kotika te ko matona tiki no live ne zalo bingani na prometa que na seli live et si na loba suma kamuno na l'équipe a start to bezo yeba na yeba nisio déjà mais yo ya conseil biso 30 émissions bimi ça va vérité et bouele moi na mbwa zoba salité o libandi moi no koloba na yo Fanny yo koloba na Mervin Bondonga yo Fanny vraiment tellement pour lobi na Mervin Bondonga to yebi ote na famille et yebi ote oye toye oye toye oye toye na banga ka défi na ye Fanny na yebi osikoyo Fanny ya 14 loko kimate Fanny akomi o ba pekisi na te muto ko pekisi azate muto ko pekisi te Mervin alinga ka défi bisa kinga Mervin loba nakoya Fanny nzuka ne mama nazaki mwa musala ya papa kutu na biso yangwana ko
babi pa kuta biso mama na ko wangana aya ko kosela papa kuta biso makamuki azana zemino Fanny devoir à domicile fo longolango biso dozi à 30 émissions ko le matin na zalobi na koya na live Fanny ya ko lakisa biso photo de couple zo kangama na komo na biso famille na biso ebioté ngana ebi na ngayote Fanny la biso photo de couple mon instant abimaka na maternité bakanga ba photo na papa na maman de tinga na photo na nga papa na maman na nga to na maternité yo la biso photo na yo papa na maman na yo soit disant par contre na biso tangu yo botamaki bakanga photo osaki mwana ya mwana musala papa na biso par contre na biso a reconnaîtra yo te to ebioté Fanny toza lobby to ane Herman toza Fanny après na okina Benita lobby ya wana malédiction landaka mama zaki ndumba aboti pe mwana ndumba oza 7 8 10 enfants na 7 papa et bola mobali na yo zoba mobali na yo aboyi kopesa yo obengisa bana na yo bana bazo telinga bakomi ko sentaka bango lobby na koya ko bangate. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Elite Group. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur Visa Portugal. Tout d'abord, ses exigences sont simples. Sa prise de rendez-vous est rapide et son prix convient à tout le monde. Cette visa est considérée comme l'un des visas Schengen la plus facile car elle n'est pas trop demandée. Dépêchez-vous de la postuler. Notre bureau est situé à Aksara et Fati. Donc pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos numéros. Merci beaucoup. Pardon. Mes chéris, bon, na badema, mes chéris, na qui di colo. S'il vous plaît, na il faut la posa. Au moins, ça ba vidéo na o. Quand on a un sous. Souka ça ba vidéo na bino. Botanga ka kombo na ngai. Tanga ka kombo ke saki. Po koma ki saki jour. Bino bas Prada, you talk about Prada? Hein? Tata bato bakata vina ki mukolo ezo simba te. Otie choko saka bien te. Osa mukolo za yana nga liboso ya ma chérie, ya ma grande sœur. Ya ma grande sœur. Osa mukolo na nga na sa génération na ote na za lingolete, s'il vous plaît ya ma grande sœur. So mobile apeso vidéo, apeso cadeau, ya yo. C'est yo, ya nga ite, je te fais pas pleurer ma chérie, il faut bango basi, to sila na bango boy. Hein? Vous blaguez avec le gens ou comment? Bato ba comment ba jouer na bino? Hein? Olingo sima uto mabelo simbi, olingo fima nga ba fwengo simbi, ngai tene mama be. Imama Fortina, moi sima ba soki fort, soki cosmétique, soki beko na ba vidéo na so ba piki ka ko bwa kila tanga kombo na nga? Hein? Keba ya mukolo. Oza ya mukolo na sera ya nini ya mazili. Yo binana ba papa wemba ka boye. Yo binana ba papa wemba ka boye. Yo na ba papa wemba ka boye. $500 à la fille juste pour qu'elle puisse acheter le papier mouchoir et de l'eau. Parce qu'elle a pleuré. Allez la vidéo. Allez la vidéo. Si vous prenez bimisa $1000, s'il vous plaît. Ndeti muninga musao tsobi sanga ke $1000 au sombi 100K. Yaya. Pona bimisa $1000 na somba 100K. Ego zanga nga nini? Tous a rappé batuko bandeko. Non, tambi. Obi kokolando ke? Non, tambi. Bango ka so muto répondre mutu mo o ayebani un peu au luka ba abonné. Non, tambi là. Bazo somba ba abonné na TikTok so boyebi te ba somba ba abonné. Ndeti nga maso na lingi abonné. Na ninga mabete moto ko sabi singa $1000 ya muke. Na obimisa vma $2000 na zui 200 kamba moko. $2000. Oui, na zui ba abonné na refandi et si le koki nango. Ah, botira ba biloko wana c'est pas bon. Non, c'est quoi pour le moment ma chérie? Na ebisio soko sali lo monde na TikTok et c'est peli singa na otinde lombongo. Pour le moment na idaka mingi ba pauvre hein? Bato na mona na nzela na balabala. Chaque fin du mois, quand je reçois mon salaire,
$6 500, j'enlève une partie, donc ce qui veut dire $650. J'envoie à ma maman, bon chilanga bakia s'il vous plaît, et maman nanga akabela ba pauvre au bazali banda na benga vidéo ngane na vidéo au kabela ngo ba pauvre ba shegi au bazali banda wana au pesa bango wana ezaka dim nanga. Et alors, pour na sikoyo, vu que ba ko pesa 4500 na na congé maternité, salaire nanga ekiti na ozo 80% salaire nanga na komisiko kolongola 450 na tindeli maman a aidé bateau bazaka na nzela yaya na ndenga mabeti oza ndako na bino, tu as tes parents, pourquoi moi je vais t'aider? Non, qu'on se le dise d'abord. Pourquoi je vais t'aider? Oza dana toi moko azeka nani parmi banana ba benganaka nde ba okaki ezande mwana ndaka ngabiso to évoluer te na vie nde ba benganaka enda komaka shege. Même si on a qui témoignage na que lobani que tant koma shege bongo noko na yenda yaka kozwaye ba parents ne ba bengana so tali bien mari na ba parents ne simarati zaka shila na ba parents na yena ba parents ne simarati parce que ba traumatiser kaye. Oui alimbisa bango mais pas vraiment des mois na zaka na ba parents na ye ozomona. Donc eza bongo eza ye moko histoire a beta ngaka na ko éclaircir biloko moso abosana ki oba na quartier na bango ba yela kinga nga tant que maman analyse attends que moi ça tonda ba savoir attends que molobeli na bino de na ko éclaircir ango. Et pourquoi j'ai éclairci? Parce que bazo banaye bangulu ne ba ofinga nga sko so ba ofinga nga na occuper bangulu te nga na occuper ka leader likolon kosu, c'est ça. Donc ce qu'on va intervenir pour nos parents na ye tous na preuve te eza vrai place ba fanda na Pascal ba yebi histoire wana et puis ba na quartier na bongo si ba lobelango soko za pona ngote na ça obligé au kata on a kotsa moto mosusu ezaka soit au finginga soit au intervenir na makambo ba parents mari ba salaye nga mutu loko nga Mervin grâce à TikTok. Mwana muke boy ayebisa yo jour okokutana bokobunda na likolo nini na kobunda na yo tomiyokelaka mawa te siko ntango moto omiyokela mawa te soki anaye kaka koloba verité ke Kevin dabukaki likolo ntango amatelaka ye na Dubai. Mwana muke oyo asutukeli vi na 21 ans oso batie beauté atie perruque ndami moni très belle. Mwana aza na kari na munoko maya sozo seka kari zo monana c'est pas propre biloko bomba olongola ngo. Na tika bino na obeta histoire très bien lobby oezaka flash na pesi na koti ba détail te ya comment quand o maman abelaki quand oyo a comment ko nécessité ba soin quand oyo ba memaki na jeûne et prière pour na soi-disant ebikisa maladie au maman zanango nyonso wana to obeta ngo lobby on va bien développer na zo attendanga ya obeta la bino histoire pour na siko na zasi on s'arrêter na koti 3 ou 4 personnes et puis toko beta ça live mon solo lobby. Allô? Allô? Oui, allô? Mervin, Bonnie. Ouais, ça va. Mervin, okokotika no lisolo te vraiment na bolingo nzambe obetanga ata moko mosusu mama na kufika lelo ya pasi nano eza na mitema bana na ye te me babomisi mama non faut tobeta ngo po ba babomi mama bien sûr ata babomi mama ba msu possibilité eza te merveille yo moni bato basala ka te possibilité eza te ya sombisaka 3800 €. Mais ekokozala nango div tala omoni bato mosusu basala makambo na basentiment tandis que place aolala na bongisi te merveille omoni na vie mama na kati po bino bato bisenga jour wana o Mervin azotika bato bafinga ye nga eza life na nga jour wana sala ba congolais plaisir bafinga po balinga kofinga yango natikaki nga awa Mervin soki lelo problème ezwinga bokoyebisa nga wo ake Mervin mpo nani otekaki lopangu no te mpo nani parce que nayebisaka bino naza na mbongo naza mama député alors je même pas lakisa biso ki aza na mbongo problème ezwi ye tozofinga te nabi bien notre maman qu'elle repose en paix au fait qu'elle repose en paix et lobata pomba tozolobaka la vérité que ba orgueil bando c'est la batu ya sac soi-disant pour l'accès na facture au sombi sac $3800 pourquoi
Vous savez pas pourquoi je pars dans des boîtes de nuit, dans Méli, dans mer. Non, c'est ça, la dépression, les kinga. Dépression, les. C'est pourquoi à un moment je me mets à boire, je bois. La langue, la bongi. Moi, comme je suis là, moi je juge personne. Hein. Je juge à Batouté. Hein. Parce qu'on ne sait jamais. Moi je juge personne. Avant de me juger, quand vous êtes en train de me juger là, est-ce que vous savez ce que moi j'ai traversé toute ma vie depuis ma naissance? Est-ce que vous savez? Vous avez eu la chance. Hein? Vous avez eu la chance. Batumuso bazwa chance na bango ba pas cité. Babota moi comment on n'a pas cité, vous avez vos parents. Moi j'ai pas eu cette chance là dans la vie. J'ai pas eu cette chance. C'est moi-même qui est parent. Moi j'ai pas eu cette chance. Yango nzambe atala ki ah. Moi non son longo de lelo ah. Bato baza na sima na ye wana bakosuka nde nini atalaki motema na ngai ayebaki yango jwana nde yango abikisaki nga ayebaki atali motema na bi ah soki nalongoli mwana oyo bato baza na sima na yo wana bakosuka nde nini nasomba yango 30 000 moko eza na bandel nasomba yango 50 000 $, et moko eza na nsele nasomba yango 5 000 $. Toleki wana naza na nini sungu taluka aza nango na vie nana nini mutaluka aza nini na nini na vie nana revenu moko makasi siko na opese 11 000 $. Chaque fin du mois na recevoir 11 000 $. D'accord, nini su toluka na vie obali sina bali mobali pa très kitoko toluka resuni na vie honorer ba parents na yo c'est ça na bengi ça ba parents nanga bandeko na nyoso baza na bonne vie baza na problème à vie te toluka resuni na vie et obota bana ou assurer avenir na bango et l'avenir de mes enfants est très assuré. Tous mes enfants baba canadiens tango ba obota ma directement bana papier na bango passeport na bango canadien toluka resuni na vie tolukarani na vie ozana nzoto abi ozana défaut te moi j'ai pas de défaut nzamba salanga très kitoko naza kitoko partout j'ai pas de défaut moi nazaka na défaut te nzamba salanga très kitoko et toluka esuni na vie eloni toluka na vie donc en bref yango wana eloba nyonso baluka na vie nga naza nango déjà live wana osala kaka ya 2h na 20h 2h du temps seulement. Je vous dis bien 2 heures du temps, mercredi à 20h, ou plus tard 20h, 20h30. Et ça, il y a 2 heures, on a débordé parce que c'est là, c'est reposé. Si on a fini au mercredi, on a ticket lié, ba miniature, ba faux compte, et comme il a yé, et comme il a yé, et comme on a famille mobile, et comme on a famille, maman, on a fait la sida. Maman, on a fait l'école, papa, on a fait l'école, Mervin. Dit maman, on a fait la moko. Et comme la famille wana bango be bakoka ba choc sikoyo e kotinda maman mwana bango Mervin na monoko kwa po aya pe ko finga bien yo mona be Mervin avant d'aller avec sa bande konae basolana bande konae te basolana bande konae te vu que ye alala na papa na bango ba moko mona mtali boso bengisa na pota bengisi papa na ye atiki bande konae po nini abimala papa na ye azana ba malédiction bi malédiction fois kangango partout azokende na malédiction na ye ale dépression matai aya na TikTok biso to ba vraie version ngana na vraie version ni makasi na ba na mamba solo nga kosa na olam kaka bona ye na téléphone na pona ndoko sa mamba Mervin Mervin azama na libabe yo ba madame mingi na sepela bele na madame mingi na TikTok parce que azata so afingi bomba ki paquet Christelle Omboto kipete Chimène mingi kipete Maria kuna kipete mama ya mona keka kizengi mama mona keka kizengi mombo siko ngai ne na bona za nzambe ngana traitaka bata maboma so za liboma oziponi ngamba tanga pena kwa na peti yongo pena ya munene ye mutakala nanga oyi ko informer biso personne n'était au courant mutakala na yo ezaka biso ba mama analyse à TikTok oyo
biso ba vedette à TikTok, biso ba star à TikTok, nde ba komela ki biso ba tinde biso mutakala na autofane biso pe kimia. Ponga na zui mutakala no depuis lobby na butu na zui mutakala na yo. Ba tinde nga mutakala Coco Chanel depuis lobby na butu na fe na nga kimia. Na la mukana tongo boy oh ase da live. Mais bwa bandoki mutakala bimi yo sa live. Mutakala non ebimi oye ko sala live pour dire quoi na bato. Et puis que ba valeur ba TikTok, ba valeur ba chez soutien na kala ba mutakala no ebimi bongo okomi bomba oli mwa na yo mais yo te. Mais yo te oui, boy bi ba valeur te. Boy bi ba valeur ba tout ozui Coco Chanel, mutakala de bimi. Bien fait pour toi, kitoko. Ngala sepeli, fiere kitandambo zui. Ma vite la mutakala ngope salite malade la mbatement bebelamana ya ba chinois wana ba sac zanga tina. Ta muna chandisa dressing oyo zui. Mutakala salite. Ona mutakala ko bimisa ona misa bato. Oh, ngakutu. Coco Chanel. Au moins 500 personnes à bazar. Bon à Facebook nanga, Mervin Bondonga, beaucoup me na Facebook, nazo partager bino mitakala. Na okata sikoyo. Comment Mervin Bondonga na Facebook nanga, na otina bino mutakala. Mervin Bondonga. Na mobile moko tina kokyo linga na niveau nanga na Canada. Azate. Pour à l'époque, na bando gagné $9,000. Si qu'on a linga mobile yango po apesanga quand même mobile ya Canada ba kabarate. Surtout ya ba kitoko ba kabarate. Hein? Faut voir ba demande ba mibali bazo sa ba demande buena el bende yenda zala Diego Kao yende a balanga yenda botinga bana na botaka na mobali moko taka muta bota na mobali moko na ebi de mibali te yango bino baso bota na de mibali bo saka ndeni nyo bo bandoki ok bota na de mibali bota na mobali oza na assurance bo fanda Des mibali que je peux comprendre un peu. C'est que au beaucoup on a 3-4 mibali. Bon bandoki. Bon chama bakar s'il vous plaît. Bon bandoki. 2-3-4 mibali. Tes circonstances à vie, tes emeli bosso za carrière. Bozande pressé na vie, mobali alingi okale lelo komi ko panzela mobali makolo. Pourquoi basi lelo baza bongo? Boza na respect na bino te poani. Moi je suis resté dans ce pays 4 ans na mona nzoto ya mibali. Na 2022 le 23 novembre. Batu nyonso tu bazala na réseaux sociaux to se kaka. To yebi ba oyo eleka na bandako na bango te. Omona mutu mo na réseaux sociaux aosika. Mais oyebi te abandela sous prière. Pour comité les autres à komona. Prière et comité. Nzambe, prière et bente comité. Boy bisa bande la prière, prière et comité. Prière et comité. Prière et comité. Pour bien de votre dans le bela Benita. Oh Benita tine que ba prière. Yangwana ozo ba sous ma communauté même ba prière et bente comité. Boyebi peut-être santé té. Au moins une personne ou à 20 ans à 25 ans à la facilité à 90% de tomber enceinte naturellement. Déjà, si vous avez 30 ans, ils ont comme une grossesse moko avec beaucoup de suivi. Ils ont comme une grossesse moko à risque. Au roki ou pas qu'on soit zemi. Mais ce que l'équipe étape, il y a
35 ans, au comme une ménopause moko précoce. Là, vous ne le savez pas. Pour nos robots, c'est comme un combat spirituel. Au banda ko sala ba prière benita lemba prière. Abanda ko sala prière depuis et yakate. Pourquoi? Parce que nous autres on a eu comme mukolo. Oza sous gente. Il faut que ce soit pas minganga ba aider yo. Minanga cousine nanga non sala mabe a olukanga na privé to sola. Et puis je suis pas obligé à ko makambo ya olobananga mutambongo ba pesa ke conseil te. Bino bozoyi ba makambo te na lobaka ngo ndenge nini mutambongo ba pesa ka conseil te ko bime ko kota. Yo moko po pesa ka conseil ko banga. Oko pesa mutambongo conseil ndenge nini ya ko simba te? Ah, muto azoza na mbongo ko pesa conseil. Hein? Yo mona kati na Congo bakanga bana ka ya Congo di bakanga bandoki. Po bazaka na mbongo te so mona poto bakangi ndoki, non? Parce que na poto tozoka mbongo bana na ba ko kangi ndoki na poto azata. Ba pesa mutambongo conseil te. Yo ko pesa mutambongo conseil pour lo baneni. Les contrats kutoya ya obando betande matolo. Ba conserver mutambongo te, mutambongo ba porta ke pe correction. Te yo so mona mutambongo ba so porter correction. Ata na gafe, yo ko kanaka muno ko bi ke mbongo ko bima. Siko yo ko bisanga kuzi na ngonani nzambe na. Komo ne nani? Boy bisanga na kombo. Komo kuzi na ngonani? So matsuba ngwa kuzi komo ne nani? Hein? Komo ne nani yo? Pona bi kuzi na biso mo bazana libulu a wese. Basara kaka na libulu. Hein? Basara na kivete te. Asenganga na sela bango, na sela kivete, na boya kande. Po kivete a $200. So ki na futi manso ko sa $300. Mais na boya ka. Côté maman. Na ebisie, bon luka na vi, nga na sunga ka ba cousine te, nga na sunga ka propre famille na nga. Nga na zabonga na bi cousine te. Nga talinga te cousine, no bongo bonga te talinga te. Nga na mi luki na vi na nga ko sunga cousine pona sa neni. Ye ko simba te yaya. Boloba Petro mobala Maria Tumba yeyo boloba Jesus mobala Maria Tumba yeyo les big boss Maria Tumba vana na batika toujours ma chérie. Tellement maramomabé ponanga et elle n'a pas les droits là en fait. Yemo kande misaka mbongo pas foot avocat inutilement en fait. Et aussi nga na foot avocat tenga ba pesi nga avocat gratos, d'accord? Et déjà procès hein, ils aura temps et cette affaire les affaires mon cause civil, c'est même pas criminel. Hein? Les affaires criminelles, les affaires civiles. D'accord? Azana droit que le marambo a lobby na ba policier, tout le monde a les droits, d'accord? C'est les juges qui déterminent quand tombo qui na procès et procès aura ba une année 2 ans. Tu comprends? Donc on est en rambo bangela tenga na eka ande koloba parce que les gens m'écrivent Mervin bakangi yo ozui bakangi yo koti prison hein au saliboye. Ba okanganga par rapport à quoi? Sur base de quoi ba okanganga? Parce que je fais quoi? Parce que na sali badba kanganga et les gens qui m'aiment fallait quand même naibisa bino que nako c'est ça naibisa bino que na côté sur TikTok mikolo te à cause que quoi nazo préparer arriver à LB et nazo pe mandambo zemi pour ça na bien besoin vraiment à répondre un peu pas pour na bato TikTok netinga vraiment naibisa bino vérité hein ata bosangani 2 millions. Bon, c'est la prière. Mervin, Akufa. Mervin, na quoi que c'est un moutou pardon. Les contrats na bande la bino et sous. Maya tumba li kolongusu. Ande pas sous sabino pasi. Li kolongusu. Nani sous na finga et sous soir. Nani sous. J'ai mis ma kuna besoin ça la 2 semaines, 3 mois na morgue. Il y a l'accès qui le pan wa GB. Pour nani ya ko bimisa mama te ba kunda mama zo kufa na malili. Nani sous na loba. Ponga na loba na bato babandanga. Vous allez pas me citer des noms et bateaux à Canada ou balukinga makamute. Moi je suis comme ça. Nga so muto lukinga makamute na loba na ote. J'ai parlé à Nimba Kwakala parce que afinganga alukelanga problème. So muto lukelanga problème te na kiparate. Bato na loba reza bato balukelanga problème. Ozomona bato balukelanga problème. Moi même si tu es au Canada, so zaka moi si bando finganga na ofinga yo. Je suis comme ça banga mutute. Boyo ibsangate Mervin oza nzemi parce que bino bangulo avant boy bakina na zemi ngamo mon ebse kina na zemi. So ki na ibsa kino te mon boy batin. Femme qui est là là, faut pas lui donner occasion. Femme, si tu as donné occasion à femme là, tu es foutu. Femme quand tu lui donnes bras là, c'est tout ton corps elle veut prendre. Femme est comme ça.
Nous les femmes, on est comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, là, on texte. Nous, on texte. C'est comme ça on est. C'est-à-dire on va texter un peu pour voir comment le gars est. Si on peut le commander ou pas. Maintenant, toi, le gars, si tu te laisses commander, c'est fini. Elle va te commander jusqu'à elle va te parler mal, jusqu'à elle va te dénigrer, te salir. C'est-à-dire qu'elle rentre, nous les femmes, on est dans l'extrême. Oui, mais je suis à moi, si n'est pas fouloté. Mouton ko contredire nga, allez kaloba. Ok, na siège 2 ans à Carole. Est-ce que c'est normal? Yo zo même la moutou ça là. Oh yeah, azo s'enrichir. Ok, ne peut ça na contrepartie en autres na kokai ko cédé. Ba président au Bossala, on sait pas bien. Oh toi ko ya, ayo sa couverture, ayo ko défendre image, mais nga on a lobby en vérité. La preuve, ceux qui n'a pas même ba image, na équipe on a musala. Tu m'as déçu. Groupe miombe gauche ba répéter attends. Munoko na maloba miombe gauche. Papa tia caméra ba tia caméra. Maman longola nan alongoli caméra okoloba bobo. Ah on va d'accord. Bon moi so bolanda mamba salate. Bando futele pa biso. Bon tinda loba na eba loba na ana problème am to bela mutu penza tanga za na 20 ans onga na yebi. Tanga za na 20 ans bela kaliboma moko incroyable vu que badon ngata bimabande zaraka ko moi kana lupa on soit beli boma bando yemba échauffer moi bakange bazongise bakange basinga moi ya moso toza ki di babwa kinda zui kantina poubelle ami bwaki mo na mtuti ba mona moyete ba mimaki na telema to ba meme na telema ba komo pese ba kisi ba vitamine D mutu se calmer moi mkie mais bona na bino mambasala te ana problème mutu na la bela banda bo mwana ti bo mona er moko mais amaso banzo mela ba kisi ba vitamine na ba pesa e au moins mutu ekiti bo mona esko ko mo le mama bien mais so ka ke pete au moins kaka ko mo le loba ana problème mutu bo landa ete mana ebe très bien no futile pa biso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.